toloba ezaka école na yo viezaka. Hein? Il fallait que toloba te wa munene o peser tellement. Yango moni biso to yo bimi, soko bima ite vie nga na fana na ngate na chona miniature te. Et fait que lobby vie, tu peux lobby vie bo nga na vie na bino te. Soko na bengo Zakarine, non ko katem no kilo vie. To bengo vie na ndenge te ko to a pirio, na ndenge respect vie zake. Donc na miniature ba life na biso e ko okota, ti na ba porte, na ba ministre, na ba avocat, na miniature, ba yaka te vie. O eza place à bêtise. Awa, moi nazalaka te, maman zalaka te, leka zalaka te. Omoni, makambo mingi elobama na biso abakoloba mensonge moko, salango na silence ko porter plainte porter to kuta na kuna na tribunal. Mais ko sala vidéo TV au pesé. Nga na ye na voice na ye. Soko sala no voice TV ya na suta ki makambo. To na moni Léopard obimi nga na ebongo nga ne chimbilik na yate biso stoye. On va manger ensemble. Via lobby aibi binoté, aibi fali ba kokote, aibi Rosette té. C'est vrai vie, Rosette aibi na yoté, mais fali ba koko aibi yo. Toyoka fali ba koko nenga ekoloba vérité na baninga na. Tapoter live. Est-ce qu'elle a enregistré ou kuna? Et ça on a ba faux compte ba tiango ebele. Ah nzambe nanga. Boyaka te ba maman. Bochaka libana bi musumusu te ke matakuna bote divina na live bochaka te ya makasi déjà bozwi. Ah elonga malonga zawa te. Bobesa ba image na bino bokoya ko swana ba bêtise. Na minute on est OK nango boboka mwasi musu akobima onga na zeni. Ba voice obima côté mususu vie zate. Ah batela la réputation. Moi likang moko bima na soko senta bango nyoso na minute ba kopesa ba matière. Kitoko te vie. Ba ya te. Pour les gens qui sont fidèles, toyoka, na moko na nami. Obila na yoki kanda na koseka ngana bi pa ba ko yomba une fois yoka ngala. Voilà. C'est ici. Kaka. Bozil. Tapoter na luka, problème ba songi songi ba makasi. Bon, bref, toke na ba faux compte. Bon, ba na faux compte ni na chango ki boko la chete ou mayobo. Na monyo partout. Bozela. Tokei ki bokolo, tapotele ngala s'il vous plaît. Ki bokolo Est-ce que ki bokolo azali na live? Ba compte ok ki bokolo. Mwana posa uchatele la bwimali de singa foko cha. O bêtise ni dali ko chate ni susu. Bien. Toyoka Ndeni la yebelela papa Zakri. Na yebenani na Kinshasa kala après que obinga nga to makamna nga mariage il ko lika mobala ofinga nga ba partie intime solo a pesa nga ba courage bi tiens bon ne te néglige pas tu es une femme voilà et ce qu'on obima obimi oke ko yana bana pardon na kati yote muki c'est ça ta vie qui aye bibinote aye bipeyote aye bi nani te aye bi mona ya France te aye bi ete Zate bozoka te volume bozela kasi bota potete papa Zakri na yebenani na Kinshasa kala après que obinga nga to makamna nga mariage il ko lika mobala ofinga nga ba partie intime solo a pesa nga ba courage bi tiens bon ne te néglige pas tu es une femme forte et tout voilà et ce qu'on obimi obi ko yana bana pardon na kati yote muki c'est ça ta vie qui aye bibinote aye bipeyote kangisa bango vieza
ayebi nani te ayebi mwana ya France te ayebi ete Bino, vous priez, vous savez, vous avez fait nos sagesse. Fallait pas que moi, en France, au bout, ça dit, vous brasaché. Au bout, ça dit, brasaché. Pour brasaché, parce qu'il n'a lèvre, au bout, c'est quoi, brasaché. Moi, en France, t'es un brasaché. T'as TikTok pour ça, l'esprit. Ok, moi, en France, Rosette. Ah, tu veux la camarade dans la peine à Yebi. Ayebi bangote. Yoto Barosette. Barosette ayebi bangote. Mais yo ne voyez pas la présence. Les kangoufis appellent qui matière. Ok, ah, ok. Yo ne voyez pas non. Le bafio ya Mélissa appelle qui matière. Ah, Matière. Tu vois? Ok, continue. Tu veux qu'il te fille à Nazolo bâti. Oui. Elle n'a pas Bengio. Oui, à bien après on peut savoir un conseil tiens bon et tout voilà c'est tout. Après on a signé qui est billet après c'est un billet et c'est oui va t'amuser avec tes. Bozé là. Oui allô Yaya. Allô. Bozé là. Tapotez la s'il vous plaît. Boyoka bien, awa tolati toge, abenga la ta toge. Allô mwana mère, so komi kaso benga na tinda mwana ya. Tinda nga voice connexion mo bulu. Bande mobile bande kufinganga na internet. C'est tout et c'est tout. Vous avez beaucoup appelé à des acquittés. Jamais la monde même pas la missou. Ah la poto jamais même la missou la monnaie. Oui allô. Vous tapotez s'il vous plaît, mouta benganga azo insister. Natike les voix sur la yoka yokite. Allô Komi? C'est pas grave Nazoya. Ozela ya nyoso. Nazoya. Ça va à toutes, j'arrive. Boyoka, juge na biso bi moko parce qu'il n'y a pas de juge, hein. Facebook. Ah, vous n'avez pas Facebook, non, je pas Facebook. Et aujourd'hui, je m'appelle docteur. Pona ko sengi ba billet parce que ka ba billet ici. Ah, ok. Donc, awa déjà fallu ba ikoko tant que juge ya cour mensonge. Olobi ke vieze ko eba nene depuis Kisasa. Boyoki bino mone bandima. Abenga ki epona a soutenir yena ba moment ozaki très difficile yena mobile na ye. Kaka na minute wana olobe kaka ye moko o nazoki numéro ne na Facebook ndenge batu nyonso bazaka kaka na numéro na kena kozonga na Facebook pona senge ba billet. Yango vie zacle papa. Numéro no personnel ezaka na Facebook. Bolo balanga no siko ke no mona na Facebook ya vie zacle numéro neza. Kaka yo moko oyesu ko changer maloba. Bozela e ba faut quand on se ba enregistrer ngo partie 1 partie 2 to okinde. Ya soki ba solo moi bato yo basala bana na be ba isola ka bango toujours. A isoler mwana Oh ya moke o matière afali ba ikokote pourtant na rester ba kota bien nyonso. Botindela nga faut quand tu bomoni yango s'il vous plaît. Fali ba ikoko na minute ya mukie a se contredire ye moko. Abanene na bifeza que depuis Kisasa.
vieux zacle mutabenga kiye pona encourager ye na ba makambo yo nde papa abana ne afinga kiye kaka ye moko o nayebi nanga vieux zacle te to nayebaki ye kaka tango concert ya Fally Ipupa ebetama ye na Lille nakende koluka numéro ne na Facebook toyoki camarade na ye ayebe makambo ya Zakari te Fally Baikoko Zakari baso e bosololaka déjà bosololaka aza vie na yo parce que neti nga kosenga billet nakoki kovanda te na penser kaka nakende pa Zakari bababaso ata nalobi naza warrior nokeluka baproche era ndeni kote noza na babillet te nazoluka babillet omoni parce que ezalaki concert oyo opreparaki yango te on dirait bon on suppose ozwaki coup d'appel ke ndeni ozala concert te oye kopropose siko petite no wana soki camarade na yo bokende concert parce que ye t'expliquer bien yo moko owangani yo moko lobi depuis kisasa na miniti ovezaka esika aza opesi ekanda moko amoni yo mpenza ko mwana ondenge nini nga na wangani viezakle Fally Baikoko moya wangano ezaka ata yo wangani ye parce que awa na TikTok to enregistraka vie problème eza we eloko Fally Baikoko ake kondima azobanga voice ute pe nemi na ye ou ute pa Rosette parce que bakotaka conférence na Rosette pona makambo yo yango moni Rosette alobi makamba vie pire vie na biso Zakari kutu obima na ye parce que Rosette aza magicienne te ya koyeba relation na Fally Baikoko mwana mwasi wana otindeli maluba Fally Baikoko on suppose soit annonce na Rosette banoko solo bien numéro yango yaya banoko solo bien batikala ba relation ou soit ekiri na ye pe camarade na ye a confirmé que yo Fally Baikoko ebisaki ke viezak alingaka ye pe camarade na ye alobi ke viezak ezaki na hotel na Bruxelles. Désolé hein live ya Patrick ezali nango live oyo kake baosa na bango live nayebi te live na bango ezalaki par rapport ya kwa mpona bakanga songi ya Fally Baikoko ou soit ya kosoigner image ya vie Zakari ça nayebi te bit nango oyo yo omata okendaki obenga Patrick mpona image ya vie Zakari bonga ou soit mpona image no nde babimisa songi parce que là bolimbisanga nayebi te soki bozali na live wana bo comprenez que à son image ya vie Zakari soit azoluka songi mais makama vie Zakari eza confirmé. Est-ce que bozo kanga son eza bien? Oui, allô bébé. Bonjour. Bonsoir. Te, wana ya Zakari te. Ah bon? Zela to chaso bayoka yo ya. Posez. Na bimekit. Bozela na yoka bien te. Loba ya. Et bon continuer na bimaki. Loba. Oui. Tant bataki ba voice wana. Ye camarade ya Fally alobaki ke Jezak abandaka ko se masturber na téléphone. Te, wana mobile ya Fally Baikoko papa bana ye. Te papa ba Jezak maman. Wana zai papa bana na ye tango aya ko loba pe na TikTok. Alobaki ke histoire ya Fally na Jezak za solo po Pandora na ye Fally ba beba na likolo ya Jezak. Yeah. Ouais, wana na yokaki me Pandora ne fois ba obebana siko Pandora osiliki la Fally Baikoko pona vie Zakari na ndeni. Ah, c'est ça. Voilà, merci bébé. Oh wana lobaki ke papa bana betaka asalaka savon eza papa bana na ye. Ayako loba ngo pe na live na ye ke tanga zaki na bazemi na ye papa bana no ketala ordinateur ye alandi wana mobile nazo sama mbasa eza vie Zakari te ya. Hey! Oui, allô, bonsoir maman.
ana azopesa faux départ Rosette pourquoi na barambe akokai koya kokotisa kombo avezaki te ndenge ozoloba ke pourquoi ye eza réputation na ye il a plein droit elobi te question ke moto aza monene to ndenge nini so balobi na likambo ya kose défendre te non wana ezalaka epa na siko mama ya na pose question yaya na pose zela te yaya zela na pose question mama zela na pose question zela Rosette a côté ici. Zéla! Oh, ferme ta bouche là. Je parle, mais tu me laisses pas parler. Oh, elle m'a béni, bah, tu peux poser. Est-ce que ma confiance est que la salle y est mon place à Zao, c'est pas un amour? Quand yo kan nenge fali ba ikoko andimi vezakle, camarade a fali ba ikoko matin à live que j'ai à dragaï. Est-ce que bongi si ou vient ma baby ici? À sa personnalité, mon nene. Aux réseaux sociaux, il y a batama boma, à courir koyate, avant d'albela, le quoi, mouto quoi, Rosette. Donc, bino bozoti na bebo ya na mibale ne peut pas matara na ba live awat. Moni. Ngala yebaki ke viezakle nenga ye buzobe ko pakola vie. Babi marate na réseaux sociaux. Parce que bazo swan, est-ce que Rosette a tort na makambo? Ana tort te? Rosette a lobby atangi o fali ba ikoko alobaki. Viezakle ya wanga ni bango nyonso. Yebe fali ba ikoko ifala mata awanga na pe awanga na viezakle. Viezakle kangisa Rosette aza lokuta. Et fait que fali ba ikoko ayebi ka beta masolo wana ba prefeza yawa bangi ayeko dévoiler. Si on nenge Viezakle abongisi image nane ba fi ba mati balobi ke Viezakle alinga pe ma voix César. O fali ba ikoko azolo peut-être ma voix sur la Viezakle ba enregistrer zali. Vous foutez de nous au cou. Ouais maman. Na so côté la Rosette te ba to ba na mayele o ba na boania. O ba raisonna ba Zakari fallait po bima kune amboka ba senzi. Il fallait pas ya. Donc bino si ba le bima comme na réseaux sociaux, il faut pas qu'on défendre. Moutora vieux Zakari, il fallait que porter Rosette plainte. Sera porter plainte té, avec ça la discours, il y a politique. Si ko ba préfet bimi. Moi so ba le bima na ya yebi bangote. Fali ba ikoko lobi abi Viezakle depuis ki sasa camarade na lobi ke Viezakle zaki na Bruxelles soki ba landeli tan wana nyonso Viezakle au concert a fali betara na Lille Viezakle zaki na Bruxelles na minicho na mwasi na ye o Viezakle abi ke makamba fio ba olbeza ya solo mutu ya kuna oh soki za mama mwasi na mutu lobi ke kende ko mata na minicho ba o regretter mboka oyo atanga mona sala ka matière mama so matière na nge yebo ozo une explication te. Parce que mitou na biso awa tozora makambo ndenge mususu. Tozora makambo ndenge mususu na koya ko pesa une explication te to revana bo ma pesa explication bo sali ba live na ko yakutu te. Déjà no pita ta no bima boy na banolo banzemba nzambe boy binga pe bien. Nzambe malamu na biki na bino ba conseil abupia. To sile na bino explication ni. Do ba personnalité Viezakle ngana ngani na zotie munene. Non. Amunene te. Tata beki amunene te. Azaki excellent te. Excellent ni. Moutoura Viezakle penza ayamba ba musicien aki on vend de la Rosette Congo ça. Obi ke ngabe poste na ko ba poste ko tout la bino ba bordi boya. Ata bino moko. Ngabu na vanda ka Viezakle ba tout elanga ba bordi ba tout ba salelinga lek ba ofinga nga makamba lokuta. Na vanda pe na répondre ba ngote na tiki ngaso ni na bimi po na Viezakari po na bi Viezakle nenga yeboye na ba ministre honorable mu comme sto ba komata na ba life na biso omoni tala utu ngai ndeko na ngamo utu ya mukonzi anera mata na life ngam na kala ye na biboye te po na bokita bo mate to yebani na fachi beto ba ngonyoso ba yebi biso ba vanda ba zotala biso bo soto na biso. Si vous batouana, il faut l'assemblée le quoi boyebi bisoté. Omoni, biso de to lukabino, no bino boye faire biso le quoi Viezakara et faire biso et vie komiti kate ya. Na continuer match donc o ko bengange, ko balangati na côté li Rosette parce que anga na beta pembe. To ba sole makam na bango Rosette a touti ba bordi parce que Rosette azan ndokité, ayeba ke Viezakara bazaki relation na fali ba ikoko. Ata bolingi Rosette angote maman. Vous allez la paix honnête.
awa nga na ofinga Fally Baikoko te ka maloba na ye yango toye kobimisa yango tosala analyse na maloba na ye Rosette abimisaki yango ye mpe Fally Baikoko anga fa nenye preuve ezalaki te siko preuve ebimi na monoko ye moko Fally Baikoko ndenge aza bon peut-être pas enregistré vieux Zakari peut-être pas na ba preuve na ye yango moni abangaki abetele ba camarade ni ba sololaki azobanga ke ba voix ebima biso tozana na réseaux sociaux toyebi tosolola na nani Fally Baikoko tia ye akepa Patrick azobanga ba voix ko suite ebimi vieux Zakara yoki yango ekomi tika tout apote ba maman si vous comprenez nga mabobe bozana si vous comprendre maman dit fa yango biso to comprendre ce que Fally Baikoko makamba ke koloba kuna maman eve eza bien vieux Zakle atali tant que responsable amemoko na système lisango aye ko répondre bango nyonso nié bango ayebi bango te siko makamba billet na vieux Zakle ninga wangani Fally Baikoko andimi makamba ya billet siko vieux Zakle na bimi zoba na faire on a bimi zoba beaucoup na commentaire na bimi zoba